Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, Yesunde, Mosu qui si bien-aimé. Les man ne triomphent jamais. Merci na bandonion, tout bazo, babenga biso, basuna biso. Là, je vois les pasteurs, fais amis si à la bouche autorisée de l'éternel de Pizirique, na filo, Mukwaya Motema Bibin, c'est de homo depuis Londres, pe na maman Gisèle, Luke, le Motema papa Emmanuel, na Boston, les frères Papi Kongé, na Nzamba Lola, Amono Isikozola, na biso, bonzambe, na bonzambe. Lola ezofuta simana oto ya kolobake nzamba bo to kwaye wapi na masa zo sebso na émission de l'autre zananen to yami moko ya ba collègue ya pasteur évêque Mukuna bien-aimé bango na bamba zo œuvre toujours na corps du Christ ba pasteur oyo ke ya Kinshasa na corps du Christ to mekanon pe ko zo concernant makambo yo ezo le kana na mboka sur évêque Mukuna to moni ba vidéo la fille a sali ba vidéo ye Mukuna zongi amegen pe ko démentir on a ba émission au juste Tony Melanan tozo kenat qu'est-ce qui se cache derrière bamakamunion so bien-aimé dans le Seigneur. En fait oyami moko ya ba collègue ya pasteur évêque Mukuna ya église ACK to mi kosolo naye mke toujours dans cadre que to mi peut découvrir vérité na bande union to bazola na biso il s'appelle le pasteur Richard et Kazadi. Shalom papa. Shalom. Bonne santé papa, liloba na bande ko ba mona okala. On a pu le retrouver sur le plateau, ça fait un temps. Ton monanité mais Zambé a battu biso malgré mon pépé à coronavirus. Nous sommes en bonne santé. Et Zamba Zolokumu et même ceux qui sont malades, place vous allez de répondre à biso allez Zamba guérir bino de cette pandémie. Et bino baoyo bozali non atteint jusque là, Zamba yeba na kobate la bino. Et tout tombe bino kimia kati na mabota nyonso na komona Yesu. Merci beaucoup Papa Richard, merci na bano bazolanda biso. Papa Richard, makambo wuti ko sa maintenant na corps du Christ. To moni ba événement ya ba musicien landani to komona suko ya moko ya bino ba pasteur icône na kibonzame ana Congo. Vidéo ezotambola yo non premièrement tant moni vidéo oyo réaction no ezalaki ndeni. Merci beaucoup. Nzamba Lola Yebana Kozolokumo. Merci pour la mutuna. Je pense que le Kwaliboso ezali pasi kati na motema. Parce que le loko ezali publié ezali kolakisa elongi ya moko na biso. On peut pas n'importe lequel moko ya basali na nzambo bazali référence ya église du réveil à la RDC. J'ai cité l'évêque Pascal Mukuna et ezalaki choc, ezalaki pasi et entre temps il y a une confusion totale parce que jusque là toujours y batté vérité ezanini. Na ba vidéo tous allez tourner ba message croisé parce que comme hier j'ai lu un message comme que la fille qui est citée a démenti que Esaïete dans mon vidéo na moyawa la fille qui est citée a talisi que non azalaka pena elamba wana bien sûr mais Esaïete les montages au basali tout ça bateau yo bazali peut-être mieux placé dans mon salaire ba montage ndeba ko sunga biso pona koyeba na ko décortiquer o ezali vidéo wana koyeba na ko talisa biso est-ce que ezali ya solo ou bien ezali réellement montage lolenge tozali kokwa. Parce que yo tango zo mona bablo boy ezali bazo bondisa église na nkolo to mabende koti na kati église te papa ngai na lobaka liloba na nzambe il faut ela tanzoto vous comprendre bisonde il faut tous à la prudent Yesu ye moko alobi na tango ya suka basali ya mabe bakoyeba na koya. Mais Yesu azali aussi koloba que
na tango ya suka bolingo koyeba na ko diminuer et bato bakoyeba na ko se trahir et yango toujours tuna est-ce que ezali trahison c'est que montage c'est que ce qui ezali trahison c'est toujours la parole de Dieu qui s'accomplit et ce qui ezali ya solo vidéo oyo tomoni c'est que c'est aussi l'accomplissement de la parole de Dieu parce que Nzambe il faut abimisa misala ya moko na moko yeba na kubimela tolimo misala pona yo kasi vidéo eza ya solo to eza ya solo te papa te ndenge nga na moneli vidéo naza nano na doute jusque là mais nazoluka que soki bato oyo bazali mur na mosala ya montage parce que nga naza technicien te nde bakoyeba na kosunga biso mpona kotala soki vidéo wana ezali original ou bien ezali montage et quand cela sera publié nde tokoyeba maintenant vérité sur ce qui s'est passé. Et concernant Kasoko pèse na minute on encore du crise ba o baza touché baza dérangé nakoyebisa bana na Nzambe l'unique chose que nous devons faire c'est que tosambela mpona église parce que dans moins d'une année vraiment makambo oyo esalemi eza ebele oyo ezali kosalir église na Nzambe tomoni makambo ya bandeko Mike tomoni makambo ya bandeko Bakenda tomoni makambo ya bandeko Moïse Mbiye et lelo tozali na makambo ya évêque Mukuna c'est que j'ai cité 4 personnes mais parmi les 3 et parmi les 4 3 baza ba pasteur oyo bazokamba ba église c'est que ezali déjà soni pona église et biso lokola bana na Nzambe tosambela pona église na nkolo malgré tout ce qui se passe que l'église du Seigneur ne soit pas entamée d'une manière ou d'une autre Nzambe ayeba na kobatela la église na ye église ayeba na kogarder oyo ezali makasi na yango place na yango pona kati na RDC pona koyeba na kosauver ba. Merci beaucoup pasteur Richard Kazali, toujours dans le cadre de l'émission que la vérité, toujours un peu colobé la bamaramnion sur l'actualité. Et ça dit vraiment passé, ce qui est au bassalé locaux qui est à montage, nous avons la ligne Sabango. En tout cas, papa, est-ce que vous avez que bassine et autres qui s'appelle comme Nathan Yasuka? Papa, merci pour la moutona par rapport à Nathan Yasuka. Bandeko bazali kolanda biso bafungola matoi malamu bayeba na koyoka ngai. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui toyeba na kozwa yango à la légèreté mais ce sont des signes où ils allaient kopesa un message et lequel ezali message oyo ezali na fin ya temps nalobi fin du monde te nalobi fin ya temps. Quel temps? Temps ya grâce. Et d'ici le 14 mai il est prévu à ce que Baye Banako lance l'idée il y a un nouvel ordre mondial. Et tout ce qui est en train de se passer, les ali kanda na nzambe tendenge na yoki ba pasteur mususu balobi maladi oyo eza kanda ya nzambe te. Ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est la folie de l'homme dans la technologie nde Satan azali ko utiliser pour na koyeba na ko préparer les ali boye antichrist. Mais l'esprit de l'antichrist agit déjà. Pourquoi? Parce que tozali komona tout ce qu'il y a comme iniquité dans le monde. Masumu ezali ko accroître et ezali ko diminuer. Et tant tozali komona masumu ezali kokola
tant que tozali komona monde ezali aujourd'hui kobimisa balwa oyo ezolongola mutu na valeur ne ya bomutu ezomema ye na bonyama. Comme aujourd'hui nous avons appris des lois, par exemple en Allemagne les Cambouis inceste ezate mutoko bala peut-être proche parent naye, ça ne pose aucun problème. Mais or que ce que na Lévitique 18 nzamba azopekisa yango et ezali na balwa oyo aujourd'hui ezo permettre que mutoko bimana nyama et ce que na Lévitique 18 nzamba azopekisa yango mais esukeli wana te. Le Los Angeles ezali ville ya sexe. C'est que lingi kolobani moi sina mobile bako sangisa nzoto partout ils peuvent, même na kati ya nzela, même na kati ya stade, même na kati ya marché. C'est que ça besoin normal selon bango comme tout autre besoin mutu soki ayoki nzala kolia place nyonso à se retrouver ainsi de suite. C'est que balwa nyonso wana naza même na vidéo awa nako talisa yo yango okomona bandeko wana bazali ko célébrer mariage baza mutakala balatika ba gilet ya noir likolo na ebite soki za bandeko ya loge nini. Mais moi si elle est toute nue mais lokolo yende marié kaka moi voile muke achena mutu naka moi voile muke achena niveau ya sexe mais ezipipe sexe angote et toutes les autres femmes qui sont à côté bazana bango mutakala, même la femme oyo acheli bango registre oyo bazana kati ya kosigner yekutu aza mutakala alati ata eloko moko te. C'est pour dire que tozolungo na bomotu tozokende na bonyama par rapport ya balwa oyo mokili ezali ko imposer biso lelo ezali signe oyo ezali kotalisa ke kozonga ya Yesu Kristo ezali lisusu musika te. À chacun ya koyeba na ko reconsidérer oyo ezali marche ne na tango oyo pour na komituna éternité na ya kolekisa yango wapi, parce qu'après cette vie il y a une autre vie et vie wana eza na ngamu mibale. D'un côté il y a l'enfer et de l'autre côté il y a la vie éternelle. Et mutu nyonso oyo azo sali la Satan aujourd'hui dans l'inconscience ou bien oyo azo sali la Satan consciemment, c'est qu'il y a si aponi na ye koyeba na kokota na moto ya lifelo là où ko passer éternité na ye. Et mutu nyonso andimeli Yesu lokola nkolo mpe mobikisi oyo azali ko traiter durement son corps, oyo azali ko se faire violence pona koyeba na ko sepelisa nzambe lolenge Daniel asalaki yango na kati na Babylone aboyaki kolia biloko oyo ezali sacrifié aux idoles oyo mokonzi abandaki kolia ayebaki na ko se référer na nzambe ya Bayuda oyo azalaki na ba interdit songolo. Et ce sont ces personnes-là nde bakoyeba na ko hériter oyo ezali vie éternelle. Et d'ailleurs je te lance un appel yo ozali kolanda biso, saisis cette occasion oyeba na kondimela Yesu okoyeba na kozala épargné de ce fait éternel oyo biangami enfer et okokota dans la félicité éternelle okoyeba na kokota kati na bokonzi na Nzambe là où tu vas demeurer éternellement avec Dieu. Merci beaucoup Papa Richard. Message ni mimi biso lelo. Non, lelo na sepeli toyeba na ko partager likolo ya phénomène mari et femme de nu. Et zali phénomène oyo ezali ko détruire ba vie ya bato ebele ezozangisa bato mabala ezopanza mabala ya bato ezomema bato na bokauki ezomema bato na kufa ezocréer ba problème kati na ba couple ba divorce et to rencontrer ba ka oyo mingi na musala ya délivrance oyo tozali kosala oyo Nzambe apesi biso yango tolingaki ete to partager autour na yango na bandeko bazali kolanda biso. Ok, bon, to partager yango papa basi nini elakisaka ke ndeko aza na mari de nuit ndeko aza na femme de nuit na nzoto na ye. Papa tozali kati na mokanda ya Matthieu chapitre 22 le verset 29 à 30. Yesu azali ko répondre à une question. Batuni ye balobi eza na libota songolo babotamaki 7 ya liboso abalaki mwasi aboti na ete akufi lokola ezalaki momesano epai ya Bayuda soki aye akufi
il faut les kayeba na kozo mwasi abota na ye pona ko susciter une postérité pona yete mais pona yaya oya utayi ko kufa bango nyonso set bayebaki na kozo mwasi wana mais malheureusement il y avait une malédiction oyo esali ke bango nyonso set bayeba pe na kokufa mwasi yango abotina atana moko te bazotuna mena Yesu balobi mais à la résurrection tango bato bakoyeba na koseka mwasi oyo akozala ya nani Yesu alobi te na tango ya lisekwa bato bakozala lokola ba ange libala ekoyeba na kozala te vie ya mwasi na mobali ekoyeba na kozala te à partir ya maloba oyo ya Yesu tozali ko comprendre que mariage est spirituel te c'est quelque chose de physique, un homme physique et une femme physique. Libala bazali ko jouir na yango en esprit te, mais libala bazali ko jouir na yango dans la chair. Mais ce phénomène ezali makasi aujourd'hui. C'est un message oyo soki to vandeli yango ngai na yo toko tourner ata 10 à 15 émissions kaka pona likambo ya mari et femme de Dieu. Mais lokola opposé question likolo ya basigne nazali kotalisa ke basigne ezali tellement ebele au point que dans une émission toko lobele yango te, mais je peux prendre quelques signes. Na cause par exemple signe ya liboso ezali faiblesse sexuelle. Naoti kosala musala moko cette semaine, il y a délivrance likolo, il y a problème, il y a mari et femme de nuit. Ndeko mobali, qu'est-ce qui lui arrive? Abali moi si bien, moi si azoazemi elungwa. Batikali pendant longtemps, moi si azo concevoir les sous-soutés. Dernièrement, moi si azo les sous-souzemi elungwe. Mais basali 7 ans dans le mariage maintenant. Mais maintenant, bakomi na niveau nini? Na badate nyonso fertile oyo mwasi ako concevoir mobali faiblesse sexuelle et telemi ya ke même nzoto ne ya mobali eko telema na mote. Mais soki tan wana ya fertilité eleki nde maintenant force ya mobali ezongi normal. Ah bon? Ouais. La plupart ndeko ke bazana ba faiblesse sexuelle, ba éjaculation précoce, et d'après spirituellement ils ont malade mo beauté que là tous autres. Pe ezana maladie. Ezali maladie. Soki mutu azwi bakisi akobika na ye azana problème te. Mais ezana bato yo bazwi bakisi na marque nyonso likambo na ezosila te. C'est que c'est un problème spirituel. Il faut prier. Lié na phénomène ya femme et mari de nuit. Soki tokie pas moi si tokoti problème ya frigidité. C'est-à-dire quoi? Même soki asangisi nzoto na mobali azo kana eloko moko te. Et ezali moko ya basigne oyo ezali kotalisa ke mwasi ya ndenge wana azali na mobali moko ya molili. Et incube na succube, c'est comme ça que les esprits wana ezali appelé. Ce sont des esprits jaloux et méchants oyo balingaka te ko partager oyo ezali ba partenaire na bango na bato mosusu. C'est qu'akoluka yeba na kosala quelque chose mpo ete partenaire wana physique ayeba na kozala na bokonzi likolo ya muto azali na problème oyo te mpe ayeba na kozala en activité sexuelle d'une manière intense na yete parce que balinga kete muto oyo bango bakangi ayeba na kokoma propriété privée na bango. Nakoba kisa signe mususu ba infection chronique et pas ya mwasi ou bien et pas ya mobali mutu abimakana mwasi te aza célibataire abimakana mibali te mais ozobela problème ya infection okomi kati na hôpital ba yebisio non genre ya ba infection oyo
ezali ba infection oyo batrouvaki epai ya bamarie ou bien bato basalaka kindumba. Mais mituna oza na mwasi te, oza célibataire plutôt, oza na vie ya mobulu te po bimaka na basi te bimaka na mibali te, et infection oyo ezalaki epai bamarie ou bien bato basalaki ndumba ekomi epai na ndenge nini. Et ce qui est plus grave encore, eza que malgré traitement yo okozwa pour infection en ainsi là, ça revient toujours. C'est un signe où ils allaient kotalisa problème ya mari et femme de nuit. Na kozwa un autre signe, ba règle douloureuse et prolongée. Bien sûr, règle nyonso et boujaka nzoto ya mwasi. Chaque sanza akoyoka mutu pasi, akoyoka neti mukongo ekatani, akoyoka neti kamwa douleur nasi ya libumu, mais quelque chose de normal wezo permettre mutu akotambola kosala misala na ye. Mais ici nous trouvons que okuti mutu eraza na règle azolela peut-être azobaluka na mabele. Ezo koma une maladie, or que règle eza nango une bénédiction, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce que ce qui moi si azo mona ba règle te moyen peut concevoir ezalité. J'ai rencontré un tel cas, sœur wana abandé ko bima avec un Nigérien. Ayaki okima Nigérien wana parce que butumo kwa la busaka ye alakisi une médaille aebisi mbongo na ye eutaka na nzela wana alingi pa ye bana kokotisa ye. Mais akimaki ne retard parce que bato misala ya molili souvent tango azo bimana mwasi azo posséder. C'est que même ceux qui lobi bo se séparer aux à distance au kotika la mena mwasi na ya molili ou bien mobali na ya molili, c'est comme ça qu'il travaille. Et bakabwani sera commis un problème, il y a que soki kaka zu mobali aye po abalaye mobali wana a fixé programme ya que peut-être na date telle nazo bimepa na bino problème ya bandu règle douloureuse et prolongée bande. C'est que ba règle kozwa au total les oka plus ou moins de 3 à 5 jours tout au plus. Mais il y a eu ça la 2 semaines. Et makila nyonso esili nzoto ya mutu ekomi pal et ekosala ke mobali ya kima soki mobali ya kimi nde yango ekati. Et il a fallu que ce rwana aye bana kozwa délivrance. Un autre signe ezali nini ba maladie bizarre na ba partie intime. Et quel que soit ba kisi mutoko zwa ozokuta ke ba maladie wana ezali ko persister. Ezo sala même soni même papa soki mutoye kolinga yo kolinga yene courage ya kolinga mwasi oko ekouta wapi parce que oyebi déjà que na partie na yo intime ozana ba maladie bizarre et si la kanangote. C'est que même mwasi pona koyeba na kondima mobali akoyoka soni parce que ayebiki eloko mobali azoya kolingela ngai c'est parce que naza mwasi. C'est qu'à un certain moment à cause de la besoin na sexe na ngai pour ceux qui sont sérieux dans le mariage, pour ceux qui ne sont pas sérieux avant le mariage. Et c'est cet esprit là ndezo sala biloko wana de telle manière que na mokilo yo omona mobali ya kobala yo te ozope mwasi te na vie normale. Na kozwa un autre signe ezali ba dispute souvent na bangonga ya poko. Mwasi na mobali il vous arrive souvent il y a que beaucoup vanda na bino malamuti, mais quand il fait peut-être 20 heures devant un petit problème bo kabwani bo swani mutunyo soit il faut la na côté na ye. Pourquoi? Parce que Boutouana, il faut mobali ya Boutouaya, il faut moi si ya Boutouaya pour na koyeba na ko jouir na partenaire na ye. Il faut akabola kabino ndenge wana pour yeba na ko régner d'une manière ou d'une autre. Et papa basigne ezali ebele oyo tokolo bela parce que tokutani na yango
kati na musala tozali kosala. Et mais dans tout ça bato bango moko nde bazofungola ba porte. Et soki bato bafungoli ba porte te, Yesu azali koloba Satan rôde tout autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Ndenge tovandi boy ba demo bazanzinga zinga na biso. Mais pourquoi bakolonga Alvin te? Parce que Alvin a fongoli porte te. Mais s'il arrive que Alvin a fongoli le bango porte, bakoye bana kokota. Et c'est ainsi que ba demo wana tozo trouver mission na bango na Jean 10:10. Yesu alobi le diable ou bien les voleurs ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est que nous soit zanaba esprit ou il y a femme de nuit ou bien mari de nuit. Parce que bato ebele ba ebele angoka na signe moko soki alali amiloti azobi mana mobali bien azobi mana mwasi non. Signe wana ekomaka soki problème wana ekomi chronique ou bien soki oza moto ya sambelaka nzambe asali yo grâce yake oyebana komona ce qui se passe dans ta vie oyebana koluka délivrance. Mais ce sont des esprits qui se cachent. Au cause la naïna nzoto peut-être depuis bon moment. Par exemple, ezana batu oyo bazali na ba mariage démoniaque ya famille. C'est que bango babalisa bango bakuta lo wana mwana nyonso ya mwasi bien ya mobali oyo ya kobotama kati na famille oyo basi babalise na monde de ténèbres. Bato ndenge wana bazali attaquer ko banda bomwana na bango okokuta mwana ya moins de 10 ans alota kazobi mana mobali alota kazobi mana na mwasi. C'est que ba attaque ezo banda bazana no bana mike. Et mena baka mususu okoyeba na teke ozalaka na problème. Bato ebele lo bazolela alinga kabana basi quelque temps après relation ekatana kabaweli na bango elokote. Bana basi ezalaka nini mobali aye pai na ye et aye kolinga ye. Mais quelque temps après mobali a kokende sans lui dire au revoir ami tunaka pour quel but. Là na ko bakisa moko ya ba signe o eza très important. Eza ba odeur corporelle nauséabonde na yebi kenzoto ya mutu nyonso ezalaka na solo. Et solo wana ekoya makasi soki totoki mingi ou bien soki tolati bilamba moko wana autant de fois. Mais awa nazolobela solo ezali kosala ke yo moko zoyoka yango te. Mais oui, mobali nyonso azopusa na pembeni na yo pona kobala yo azoyoka solo wana. Ou bien mwasi nyonso oyo ozokende kolinga nde azoyoka solo wana na nzoto et indisposaka ye. Des fois courage ate ya kotuna yo ezate pour finir omonika moto akimi. Mais oyo aza courage akoyebisa yo nazoyoka solo et salela taba citron ainsi de suite akope so ba conseil okosilika na kosilika parce que yo moko zoyoka ya ngote. Eza na kaya ndio moko na Belgique abenganga que non mon frère na mona o le tana ba passer na mona yo pour prier mais moi si tous années chanceux na na bana mais à chaque fois so to kutane tiki to sala bolingo na yo karaye solo pe et si ça ba mo pour ça obimana. Mais moi je me demande mon nom à la propre bonabo ayaka azala vraiment propre mais solo wana ebimakati na yuta est-ce que ye mo yo kakongote te papa ye mo ko zo yo yangote parce que kutu na poto sinde bazana ba parfum ebele ba biloko ebele ba eau de cologne ainsi de suite ba ko utiliser pour na roboma ba solo nanzo bazana poto bon na ro tanga komona ete mais bazana poto na ville à Belgique après ce camarade na wana mbotso na tan komona ya mona pour bien te mais ce qui est na tine la émission landa conseil peni ne ko pesa papa na est-ce que bazana chance en to bazana parce que to solo la paix vraiment moi kala li solo on a betela kingai asunga ye abetela kingai tant que to kutana ki na Belgique non mon frère na la to kutana na na conférence moko na hôtel mon centre ville na Louise ce qui na plaza to kutana beninga pe to komo solo na tant to komo solo na non na maso to solo la
et sans place aux alliés frères ali non avons dans des jeux non na ya koluka na pese comme on a hôtel côté ya nini ayepe otalanga azo expliquer un problème moi to bien coup pasteur mo bo frère ba prier a expliquer au senti que muta ligne na moi ciné makasi mais ils ont eloko mo bozo sa net que ekabola ye na moi so papa oyebi ke bato poto bazana ba kisi ebele ezala kuna papa oyebi ke ba ndeko na biso bazana ba poto na poto bazana ba problème na makasi ya ba mari et femme. Ces derniers temps j'ai rencontré ces cas et zakaka pare obengi kaka motu boy bo bandi ko solana yer ko lobaka ka to sambela oyoki esprit moko se manifester katina ye yo nani aza mwasi na ngai na bala yekala. Je me souviens butumoko na sambela pendant plus de 2 heures na esprit wana na c'est que toujours benda na ye alobia koyeba na kotika mwana mwasi wana te. Et ce sont des cas que je rencontre souvent na bande ko ya libando bazo benga bande ko na biso bazana via likolo mingi bazo fungola ba porte. C'est ainsi que ba esprit ezokota ba porte eza ebele bande ko na biso na poto papa balingi via désordre et là teli mabe kolata sexy eza moko ya ba porte ya ba mari et femme de nuit kobima bima pe na mibali ebele kobima bima na mibali ebele parce que yesu alobi tangu bozo sangisa nzoto boko tangu batumbali bazo sangisa nzoto bakomi mutu moko mettons maintenant que osangisi nzoto na nganga osangisi nzoto nando bosangisi na ye makila inconsciemment boko se séparer mais soki aza mutu wa molili akotika la posséder yo parce que des systèmes abato il y a deuxième monde dès que obimine directement a posséder yo mbala moko même soki boye ko kabwana akotika la zo utiliser yo pona ko sala l'étoile na yo bazo lata mabe eza moko ya ba porte ya entrée ya ba mari et femme de nuit bazo luka ba vivre lokola ba mindele bazo se retrouver ebele na kati ya inceste ebele bazo sala impudicité ebele bazo sala adultère et ezali ba porte oyo ba esprit oyo ezali papa okokuto mutu abimana mibali 30 basi 20 ainsi de suite dans tout ça azoluka nini azoluka de destruction ya vie na ye. C'est ainsi que belé le bazana problème wana le bandero bazola na biso mi na poto parce que na yo kanté comme ça na Belgique de moba wana zo betlan sonné que ba o bazana ba problème wana poto baso bazana ba problème soit que mi balo bazana ba basi na ba on bazo ba yo ka ba on solo ba ko contacter prière pe ya téléphone nzama fogi pour ça délivrance papa nzamba zo sala délivrance naza kutuna image moko mais lokola na sololi na kolona ngote na ko publier yango te ndeko azali na France. Ça s'est passé il y a 2 semaines avec ngai vers 23 heures abandai ko uta na douche avec nga poto sambel per to bandi ko changer na qui voit ya moto changer. Papa tu sais j'aime ce garçon là qui est décédé. Vraiment, papa, il faut que Nabala n'anaye. Je lui ai dit, arrête, ce n'est pas toi qui parles, c'est un esprit empire qui parle en toi. Et esprit wana et se manifestait. Nous avons pris plus ou moins 1 heure du temps. Na madame, tozo sambela, pour na chasser esprit wana. Mais Dieu merci makambo nezo salema mwana na ye ayoki makelele wana nde aye na téléphone akuti mama ndenga ko yakinase abandi ko filmer scène nyonso ndenge bandaki koleka et era ye kolamuka asanzi na ba makila et ce qui est étonnant ebisinga que papa a se retrouvé kazana elamba moko te na nzoto même pas son sous-vêtement. Mais qui est ce monsieur-là? Azamutu balingana kinaye. Abandai kokende nanda kwa mutuana azokuta na mbetu ya mutuana dra oyo batandi wana eza na image ya munene ya mami wata. Me balale la kana mbetu. Même ba oreye ezalaki na image ya mami wata.
et bandai ko salema des fois à cause tout kana si abutu amoni mobali avandi na kivia ya wese ou bien avandi pembeni ko banda ko benga mobali azo réagir te tindenga okende place azali a toucher nde asutuki mais un jour mobali leko yebisa yeke non lokola lingaki ye mingi azalaki na mbongo te azalaki obligé kende kozoba engagement na deuxième monde po azwa mbongo ebele ya kosepelisa ye aye ko révéler ekutu ke ba réclamaki mami watayaka na ndako wana chaque nuit era mona kayena avandi na kive ya toilette c'est parce que mami wata des fois ko matin na mbeto place yaza azali a révéler que basi basengaka aye bana ko sacrifier ye ba mema ye même na deuxième monde mais simbaka na ngote baye bana ko boma ye et mais baye ko se séparer per ba se séparer mobali aye ko benga ya proposer libal andimi mais qu'est-ce qui s'est passé mobali aye ko fabri brusquement mais depuis mobali ya kufa ye andima kamena te ke mobali ya kufa lokola mobali azalaka distance batindela ye atikala na ba photo des fois le bisaka ba photo na lingaka yo toujours na bizo croire qu'un jour okoya tokobalana et azalaka na numéro ya ndeko wana kambi même akufa avanda kair moko abengi na numéro wana na espoir qu'un jour bako répondre na numéro wana mena butu wana ezalaki prévu que baye bana kosala mariage c'est que soki basala ka mariage qu'est-ce qui allait se passer ndeko mwasi oyo alingaki akufa brusquement ye bana kokende na deuxième monde pour être vie oyo bayebaki na communauté ensemble dans le monde physique baye bana kokende na ko mener yango dans l'au-delà et c'est pour vous dire mes frères et sœurs bino bao bozali kolanda biso était ce phénomène mari et femme de nuit c'est un phénomène réel et ezali phénomène où ezali ko détruire ba vie ya batu ebele je dis bien ba vie ya batu ebele ezali détruite aujourd'hui par ce phénomène femme et mari de nuit. J'ai rencontré encore un cas dernièrement yande komoko ya mwasi et ça c'est ici à Kinshasa mobali a engagé ye aza muto misala ya molili alinga ye mais a utilisé kaye maintenant pendant que bazanda kumoko asala ka kindumba et ayaka na mbongo mais baye ko se séparer mais azala qui déjà possédé par le monsieur quand bien même il y a quelle distance aza toujours moi sinaye azo continuer à exploiter sexuellement en esprit d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Papa Richard. Et il y a beaucoup des images sur ça, au Yotoko, Pesa Bandeko ba extrait, pour bailler Banako, comprendre que ce sont des choses vraies. Tout le monde a souhaité l'émission, du début jusqu'à la fin, un message à Souka. Na Pessi, merci Nabalandi Nabiso. Plaisir, Ezalaki Ponangai Koyobali Susu. On a échangé autour de ces choses. Et yo oyo zalina problème oyo olotaka mwasi moko alandaka yo na pongi mobali moko alandaka yo akangelaka yo nzela asangisaka na yo nzoto et souvent des fois ekomaka à la veille il y a ba dossier moko très important et okomona ke lobi na yango eloko moko ekosimba te mibali bayaka bakendaka basi bayaka bakendaka comprendre que oza na sérieux problème ya mari et femme de nuit natalisi quelques bilembo mais tokoyeba na kozwa temps ya koyeba na continuer na kolobela makambo yo parce qu'il y a plusieurs signes oyo totangi awa te en dehors ya signe oyo yebi tango ozosangisa nzoto na mwasi to na mobali na se ya pongi oko contacter biso na numéro oyo 00243 900 140
132 nazali kozongela 00243 900 140 132 ezali sur WhatsApp. Tokoyeba na koéchanger autour ya oyo ezali kokomela yo mpe tokoyeba na koyoka molimo mosantu akokamba yo pour ta délivrance partout où tu te retrouves, ezala awa na Afrique, ezala na libanda ya mboka. Et d'ailleurs ezali moment malamu ya confinement oyo mutoko se concentrer en prière pour sa délivrance. Et je sais que le Seigneur azali le même hier, aujourd'hui, éternellement. Akoyeba na kokangola yo même à distance. Nathalie Sika ya ndeko oyo azali musika na RDC. Nzamba kangoli azali mon côté. J'ai rencontré beaucoup de personnes oyo ba papa na bango nde ba mari de nuit na bango, ba ndeko na bango les plus proches, même bato oyo ba bimaka na bango kala. Mais le Seigneur délivre et je sais qu'akoyeba na kokangola yo. Merci, Pasteur Richard Kazadi. Numéro ya papa ya wanto affiché en assez. Boko bengaye, boko tana en contact. Merci. Na Arnaud Gazasi ma caméra. Bonzambe na bonzambe. Yesu nde mosukisi. Bonzambe na bonzambe. Lola ezofota simananto ya robakenza maboto. Voyez, les mains ne triomphent jamais. Qu'on se retrouve à la prochaine. Bye.